Voilà, salut, bonjour, Balandinion, soya BBC, bonsoir, et qu'on dépendre quand na air, beaucoup yamba vidéo, na biso na banda, na bino, na ba poste téléviseur, na bino bandeko, et que ça la vraiment biso bien. Voilà, plaisir, on a raison que notre koutani sous l'élo, to kumisi nzambe, tozong si matondi pa nzambe na biso, voilà. Nini lisusu famille libota shalom esika ezomene bino partout dans le monde toza na série ya la sœur Marie-Hélène oyo déjà lobby déjà to talaki premier épisode tout monde qui déjà réalité incompréhension de ebandi na bitumba donc et bandit donc premier épisode kaka ndenge to bandaki tableau ya liboso ka ndenge to mona kinde ko na biso mwasi na nani na Bellevue aye ko lakisa Bellevue ba bijoux et voilà et sali que non Tirbo aye ko kota bande ko vous savez eza na ba mibale mususu ba violence ya ba violent bongo bazala kwa ba Tirbo mibale ba incompréhension mibale moko ba yebi ko vanda na ba cité mibale moko lokwa ba sauvage ya nazo yebisa bino baza awa Bellevue donc yaye ratakate ya Bellevue ratakate omoni comportement Tirbo yaya baza siko awa totala sikoyo sort ya Tirbo ekozala nini na likambo yango na film yango totala nanu ekozala ndenge nini likambo yango parce que Bellevue déjà na libala wana wana eza ya kovanda te eza ya kovanda te libala tala ndenge Poutine bakimisi na kati ya ndako akima na coin boye mabe Tirbo abaluka bo Tirbo pa yebi ko jouer abaluka bo donc eloko nyonso ya komona pembeni na ya azui kaka tindi kango pa Bellevue c'est-à-dire que donc ndenge totala ki premier épisode eloko kaka na yoka ki passe ezeka tableau ya Bellevue na mobali na ye o Tirbo pardon façon na bayaki na komaki na 30 minutes na tali na sene tu na lali na ngai na okaki mutema pasi na bi mais à la fin de compte il y a un message où il faut tirer na kati à la fin de compte eza leçon moko Bellevue azopesi à la fin de compte eza eloko moko Bellevue azo interpeller ba couple azo interpeller mibali tokota la sort yandeko oyo ayaki komone eshapaka ngai komone eshapaka na siprani trop aza trop douce lokwa pe nani lokwa pe ka Bellevue moi c'est Patrick vraiment parce que totalaki na 3 minutes oba flashaki biso wana c'est comme si yenda alzwaka Bellevue na suka na ngombo to koma nanu kuna te parce que to éviter ce film ekoma na 12e to na 15e mais pardon badi ok plus sur le tableau ya papa ya nani ya mama ya nani ya sœur Marie pe na église donc c'est-à-dire que non makambo eza wana il faut to découvrir ngo siko le deuxième épisode de to découvrir sous des plus makambo ezo le kana film na biso ya sœur Marie Hélène. Alors famille libota tozala ebele wana ko tozala ebebe famille libota vous savez quoi il y a des trucs sur les réseaux sociaux et matake kitaki et bakendaki basalaki boye ngana loba toujours na ozangisa ko sala analyste et puis na ko rataka jamais ko sala promotion c'est-à-dire que notre wana 100 les 100 kende na ko tunaza souci que non ya simi wana déjà ndenge komaki déjà na eza déjà na ba 160 quelque to komisa ngutu ata na 200 wana siko na minute oyo famille libota bitumba na biso eza siko que non to solola na baka bandeko to ko bavardaka pamba te to ye to sali analyse promotion et yokana ba film talama c'est ça c'est ce qu'on a plus besoin. Alors c'est au moins ça la grande famille beau aimer beau partager wana bomoni kolonani collègue ya Poutine donc aza pe collègue ya Poutine parce que aza artiste et comédien na kombo ya Boui biso nyonso toyebi que non Boui elle est malade, elle est souffrante. Boui a comme un problème ya misu Boui bazo senga bon malade yango ebandaki depuis et abandaki kobomba tango ekokoma na réseaux sociaux et ça dit que non azaki sou muto kobomba ngote il fallait abima po asenga pe lisungi vu que ya hôpital oyo akendaki mbongo o basengi kuna eza mbongo moko ya
ya ebele oyo na poche na ye aza nango te. Alors il fallait kaka abima po bato basunga ye. Eloko na ye kosala analyse eza nini? Nazotia nanu maloba moko awa ya buyi toko réfléchir biso nyonso boyebi ke no mama bébé senga na zanga moko na ba émission na nga encore na ba réflexion na nga na zanga moko na za muto ba sentiment te na za vraiment muto ba sentiment te esali ke no buyi abimi alobi bien eloko moko leki na ye alotaki ebimi pe na musuni, c'est-à-dire que non likambo ya spirituel ebimi pe na likambo ya spirituel ebimi na physique. Na maloba na ye, c'est comme si que les artistes comédiens ou encore tous les artistes nde basali nini basali bongo. Maintenant, toyo kananu après tozonga. Voilà, boyoka. Bandeko bo aimé, hein, s'il vous plaît, bo aimé. Batuni buyi balobi ke non, ba artiste comédien bazoya, nyonso ba artiste ebele bazoya, babi non, nyonso bakoya te. Pourquoi nyonso bakoya te? Ne abandisi ko relater histoire. C'est-à-dire misusu bakoya te, c'est-à-dire baba artiste misusu bakoya te. Ayebi pourquoi azolo babongo. Toyoka to continuer bandeko. Alali aloti 6 personnes en base. Baye na baye to kaya bulu bayo minasenga na ndoto. Alors changer ça c'est que mama non ça va pas baya ki ngolo bakoni no ando iya la lota ki na mukaya kuno componente na loti 6 personnes ba base continue à faire ta compte la fille après avec fille on lui dit tellement que nous t'as fait tellement comme moi akani beaucoup il y a une fille là va trouver une menacée pour il a eu opposant à 4 là elle là il peut là il parce que il y a zéro bani on a bonné il y a eu zati bani menace abinani ba moi ya bobi ma so so na chuba bilu ba bibi ya moi ça tire na porter le pain akayama boka zoni na zolo ba baki ala yeli sa tala kambo ayebi na ba 14 bandeko bolandi ba audio eza au moins 4 boy buyi alobi petite sœur o bazo vanda na ye o azo sunga ye na misala alalaki aloti amoni 6 bateaux o baye ko luka buyi. Mais na kati ya 6 personnes là, il y avait moko azaki comédienne. Wana ezaki na ndoto. Na tongo tango ala muki a relater ndoto et pas buyi. Tango asisi ko relater ndoto et pas buyi. Vers 14h. To landa sikoyo vers 14h. Na tongo na tongo etani a relater buyi ndoto et komi 14h to landa sikoyo. Asoni loko libanda. Asoni mbanga. Yabu na moni mtasiate ataki kombo na yibanda. Abi na moni asoni mbanga 6 personnes. Na tuni na banani. Ubasa 5 wana bidongo kiti. Na zati. Akosi. Leka isinga ye ataki kombo mtu ana mtu makiranzo mtu tena panzani. Makiranzo ke panzani. Isso amabo agirando se fazer uma na se for na bolsa se me leva tem como muito a coisa de banda bolanda isso amabo agirando se fazer uma na se for na bolsa se me leva tem como muito na coisa na casa da banda a coisa bote boza aqui. Vous savez bien, oui, insistance. Appuyez 3 fois. Il y a bien, oui, tout ça bien. Tout ça bien, pas un an.
bandeko a siko eza lisusu ndoto te ekomi réalité tolanda Neso abaye moko ebiso zaki na oyo tozali eliki na nyongo mozo mutoma polita eliki na sisi sonyo sonsa na osole bon abaye moko ya ebiso obengi akipe akina hotel kwa moi ça sera gâté là bas na ndo shote Akiri na kota tena push bakozi kutuka baki ya ebisinga nana mutu ataki mutu tozaba ine nana nino ya ipana maka nini etatela musaza ina krediti nana sa na maina mbele funa benga abanjo benga yaya abanjo benga banani Ana niyo telefoni so sonde so ngine toza na bunde na koza na babansi ana niyo abi ya kunana ya bisi copy na ya bote na bisi na bi ngona bena ana niyo awataka so ya mate ya lifa tatu hizo akoti na normal benga banani sisi samejiona nyoso aya ngabitenga na bota makina kwa dimanche ngabi kredi wana kaka unataki kwa na wote dimanche wana bengeri tia tuweso bando bi hapana nyo pana ezo subi pana nyo ngabi na bengo bisambiza kina komba tata dimanche kama mwana yote ni komba mu sababu na sauna chole benga de jona pana nyo yoso yoga notena mobina na yamba na kusana ya bora kufa ana yeso se pana nyo tililo ana nyo benga ti lo tena ndoze labaki no lekilanga na yake te ya bu anika kila tala yona sakina ba tililo ana nyo asikiriki mabe asirika sukubo yebisanga so aso pana nyo ya mbakinga anga kufa menshwa na olo baona komanza atikalo yambate ora pete atikalo dola aliko yambate tili loko ayambate na bengi pela mbalizaji na koma tata pia mwa pia mwa mosana ayamiti na kwa hiki au kate pela pete yabui na ndoto bana basi na moi bana mibali sisi confusion expliquer biso na parler mo comprendre onde voilà, bandeko je crois Bolandi Bouiboui a expliqué très bien. Pour elle ndenga zawana ayebi mutu oyo asalié bongo. Bandeko to continuer famille bota to continuer toujours to lembate biso nyoso tozana ba bitumba na biso et ekozangisa te to sa nini to chape Belleville to chaba Irsil Pechanga wana nyonso na ba prière. Parce que mon na bango eza bien te. Alors, lorsque na yeko sala analyse nanga, eza pona nini na yeko sala analyse nanga. Nga na trouvé que Bouiboui akenoki ya koloba o ya zoluba. Elinga ozala bien etikala en secret ya koloba que non, eza nani artiste moko, comédien moko et voilà. Vous savez, lorsque tout le monde a la majorité ou encore la plupart, ils ont que non, monde d'artiste est bien, monde d'artiste est bandoki, monde d'artiste est batobakisi, monde d'artiste est bakota na banda kwa banganga, monde d'artiste. Mais tout ce que là, comme on appelle artiste, mon côté, a tiki pe musalango ya kolobake non, kindokeleki, bakisi eleki, Bokyo komelanga wana, combien ta 10 au balobi que non, atika nanga théâtre pour peut-être kindokeleki, kiseleki. Alors parfois, il faut savoir, qu'on se taire, et ça bien. Tout ça, l'analyse, ça y a polémique, non, ça l'analyse, na réfléchir, na ndenge nanga. Pour Bouiboui sûrement, assembler laka.
Pour nga na sepelité. C'est trop. Donc, ils ont trop. Donc, à qui nango noki. Abatama qui ne voulait pas, batubaeba. Sortie médiatique n'est comme abandi kolobamba moko boye, ba artiste boye, boye mututel boye, boye bino moko boyoki. Maintenant boye bisanga. Ce qui est spirituel. À quoi bon ya kosenga mbongo bokende l'hôpital? Pour ceux qui est spirituel, boko tingamela église, boko tingamela nzambe. Bomoni na minute obocha batu na confusion. Koto eza artiste, koto il faut kende hôpital, koto bosa ela biso cagnotte, koto bo pesa mbongo, bo sunga parce que oui eza na mbongo te. Bande ko eza na sens amabete. Eza na sens akoloba ke non, a lobby ango pressé, ngo za la nani secret na ye. To kenda ka biso nyonso na église. Atanga ya na zana ngana ba bitumba na ngana na yebi ke non, c'est o muto pe nde asosa nini, a obundisanga. Nzambe déjà ça révélé ngaye na yebi. Je dois savoir comment ko éviter ye abimi pressé ya koloba ke non eza artiste et comédien, c'est-à-dire que non bo kende na hôpital boko dépenser ba $2000 bo dépenser ba $3000 et loko moko ko salema te peut-être mbongo nde ko kende bo mona place o nga na saleli analyse na nga ou encore émission na nga ya koloba ke non akembango. Il fallait tika peut-être biso ba chroni mama ba chroni foati oyo to welisaka ba matière ya to kene nango ka bongo ya ko ba bino ba artiste ka ne to elaka bango et non pas elle, parce que nenga za maladie wana jusqu'aux preuves du contraire azaka kana besoin ya ba artiste ba sungai. Vous comprendre place tozo kende jusqu'aux preuves du contraire, parce que na moni muto kene pe ko taleza oyo tumba nani oyo tumba akene ko talaye. Après c'est quelque chose, on dit merci parce que et quoi il peut déjà fin du mois, je dois payer mon loyer, il faut foutre à loyer naï. Lorsque koya koloba artiste o eza nini parmi ba tous six wana artiste azalaki, artiste moko azalaki. Oui. Mais kaka ba artiste ndi ba koya susu kosunga yo. Netinga soki naza artiste na obanga mba moko atakokoma et pas boui. Je veux dire parce que to ebité na minute eza to yeba te ba otatone ya yebi. Peut-être azana ba tout 2 3 o ya ya ko yebisa bango kino eza mututel. Siko ba o ba ebité. Mutu oyo neti nga na savoir vivre na nga na ndenge na zalaka. Na oni atakutu kuna te. Parce que tozo yeba te eza nga eza yo eza nini. Yango na lobi ke non. Parfois sagesse ezala bien. Yango monaka ba chroniqueur o ba travaillaka na ba kini wana eza pas si pe mawa. Ba chroniqueur peut abatouté. Ata ya poser aux questions moko piège. C'est à toi maintenant de savoir comment répondre. Bon mon ate que non, elle a encore besoin ya batou. Azan a besoin ya aide. Mais abimi mbango pona na ebité bandeko. Na blessé binoté, eza émission na sali, ce que ko komela e peut-être aza mosambeli. Elle ne pouvait pas. Ndoto nzamba révélé. Nzambe kutu yemo kutu abane koloba na parabole. Boyebi pourquoi nzambe moko abane koloba na parabole. Boyebi pourquoi moko nzamba boya kata ko agir ou encore ko sale la batu peut-être bikamo et voilà parce qu'il y a d'autres personnes à comprendre été. En tant peut-être niveau à sagesse na yo, niveau à spiritualité na yo, abi parce que la spiritualité, bandeko, c'est facile pour nous comprendre. Et loko balobi la spiritualité. Mutu mususu au mona boeza makamoko eza spirituel au mona peza bo nzambe azo sala miracle na ye mais mutu mususu obenga ngo kinduki. Mais eza kinduki te. Boui alobi ke non ayebiye. Lorsque akobika atanga mama bébé sene na zaboy. Nzambe asunga boui amona. Sko ye alobi ke non lorsque akomona akobima pona koya kosa nini koya ko citer mutu wana oyo a yaki na ndaku na ye ayaki peut-être ko pona kosala ye mabe. Est-ce que nzambe azana mato ya koyoka te? Nzambe azoyoka eti. Po nzambe tango akobikisa ye. E kozala te ke no yo obima oya esusu ko relate oya ko citer mutu ke no yo ndo sala kinga bo citer ba o citer non. Eza moment oyo siko il faut zongisa matondi pa nzambe o la ki sa grandeur nzambe pa bato.
et non pas koya ko se venger na muto asalaki bongo. Bozomona esika biso batuto umelaka nzambe a umelaka kosalela biso bikamwa. Di boyoka, jana tshela bino boyoka ndenge alobi parce que kobima boyoka. Dans ce comme bien, Bandeko, je crois boloki dans ce comme bien, boyoki buibu ya lobi akoyoka bien soki ayoki bien akoya koloba ya koloba kingani nda yaki epa na nga asalaki boye asalaki boye asalaki boye asalaki boye. Bandeko bo partager émission na nga oyo so e okomela buibu ekomela ye aza na kati ya bitumba aza na bitumba oyo elle ne doit pas koloba oyo azoloba. Par contre afukama asa nini ayebisa nzambe na ya sunga ye makambo azoloba keno soki nakoyoka bien tango nakoyoka bien nakoya koloba boye 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 nzambe laka ye bandeko tosambelaka toyeba nzambe tosambelaka te façon oyo biso toraisonnaka eza ndenge nzambe araisonnaka te façon oyo biso tosalelaka makambo eza ndenge nzambe asalelaka makambo te. Buibu alobi bien alobi soki ayoki bien akoyoka bien tango akoyoka bien akobima mpona koloba kingandi nasalaki nga boye kingandi siko nzambe wana ayoki nzambe pa kofonctionne bongo te po soki nzambe abikisi yo eza moment oyo il faut louer ye o adorer ye olakisa bonenene na kati ya bato bao bayebaka ye te bayeba ye à travers yo. Mais awa ekomi match kwata ya koloba keno soki nayoki bien naoyoka bien ye nakosala ye boye deja ozokanela. Nayebi te bandeko soki bozo comprendre encore ba oyo nyonso balandaka mama bébé c'est soki bo comprendre place nazalaka ake pressé na makambo yo nzambe pa asalaka boye te yango omonaka naloba toujours que non tozalaka na ba père spirituel tozala na basali ya nzambe oyo baza na niveau moko boye ya kofaire comprendre yo ya koloba ke non na moment ya combat eza moment moko ke non tu dois kokanga monoko na yo. Parce que monde à ténèbres et yo kaka. Pour moutongo ayaki wana akolanda pe vidéo oyo te. Ah, c'est-à-dire il y a azo kanela soki amoni akoya ko sitenga. Ya akepe ko changer version, akepe ko changer stratégie. Yo kozala ozosambela eloko moko ezomonana te ezonini te parce que yo déjà sokangi mutu wana déjà na mutemo lobi nga kaka soki na nga soki na moni kaka na omona na kosite ye pe kuna na monde kaka ndenge ayoki monde à ténèbres change ka stratégie. Bandiko bo aimer bo partager akena siko ba o ba osele ba cotisation et tout parce que soki nga na comprendre ngo bien c'est spirituel. Hôpital bo kende mbo gaspiller ba mbongo okende mbongo okende peut-être okebité ceux qui eza spirituel okepe sous l'hôpital ngo bo futi ba mbongo ebele ba ke ko toucher so nini ka eke ko koma sous grave. C'est ça la sorcellerie fonctionnera bongo. Il fallait juste se taire au sambeli nzambe parce que nzambe a fonctionné na ba façon moko bo ko comprendre te. Omoni pe bato asungi yo mbongo maladi pe eza na ngote me nzambe kaka afongoli pota afongoli pe kanzela lobi kene ok kende hôpital ba médecin ba osimbo peut-être ba médecin alola ba infirmière alola bango nde basali ba nini wana pa bandeko to banga nzambe le monde omoni monde oyo eza na ba réalité mususu eza na ba réalité mususu
Boui so tolobi toloba na vrai sens ya mot, elle a déjà perdu à perdre vie na ye. À perdre vie lorsque dans ba vie, c'est-à-dire que non, misu à perdre misu, vie à perdre. Ce qui a kotika sous na sa moyo peut-être attendre sous 20 ans. C'est-à-dire que non ya ba domonate, on ne souhaite pas ça. Mais pour Nzambe a salé la yo, bandeko, il y a de principes pour Nzambe a salé la yo. Nzamba talaka mutu, Nzamba a etalaka ka mutu bwepo atala yo le kalabadini moko bwepo comprendre pe. Est-ce qu'il fallait boui aloba oya zoloba ke akoya kotanga Nzambe pas osala te? Il faut zapper spirituel hein, pour comprendre de place Nazar. Dans son commis bien, Bomoni makambo yeso ki ayoki bien, aoyoka bien. Aza déjà na nani wana, aza a believe déjà, a croire déjà que non a omona. Oui, a omona. Soué na biso nyonso eza que non a mona. Mais ake nango ninga oke bongo te. Parce que a se confier mingi na Nzambe na ye. Soki Nzambe a relaté, Nzambe a lakisa ki bango ndoto wana, eza que non Nzambe a lakise déjà que non zela o ya koki kotambola ke batala boya ke ne peut-être ti aboutir na délivrance na ye. Parce que délivrance na ne comité. Nzambe a lakiso ka ya kolakisa komi kolobaka lobaka bo. Hein? Okomi kolobaka lobaka bo Nzambe ko lakiso isusu mususu. Po ba oyo po transmettre message baza bana. Bango bomba ngote parce que écoute déjà na réseaux sociaux. Nga na jango na réseaux sociaux, na saleli yango analyse. Il y a d'autres personnes au bakoya ko sa yango analyse na sens mususu ya kolobaka no ba artiste bino ba artiste bandoki bobomi nini okebi pete mususu pa ko ya peka na kombo ya artiste mususu ya mwasi amami ke na miniature. Oh, oui atangi kombo te. Mais na ba mama mususu na nini ba obimisa kombo. Kombo ko bima. Donc dans 2 jours kaka na likambo bako bimisela biso. Artiste ngo oyo bazolo bawana. Siko Nzamba osepela. Nzamba osepela te. Nzamba zana tana e oyo italaka muto amabe. Yo Nzamba lakisi yo ezaki te po yo précipité otatu oloba oyo alobi wana. Tu dois être spirituel pour comprendre l'eau non loba. Yango omona ba mama mususu babenga ma yango ma bébé c'est yo zalaka prophétesse non. Toza ba tuto fréquenter église, on apprend. To leki to lekape na ba bitumba mususu oyo to apprendre na sima ba bitumba wana. Bitumba nyonso ndeko mwasi na opeso concept partout. Za soko moni ozo leka na bitumba oyo eza spirituel. Nzamba relater yo alaki so tana ndoto tala muto azo salo boy. Soko zui chance wana parce que pesa melaka mutu nyonso tout mususu oyo ozo kaka na prophétie ozo kana prophétie. Yango ozo mona pe makambo mususu ozo mona ba famille ezo kabwana. Po kaka ya prophétie. Ezalaka pe bien Nzambe ye moko a révéler yo. Nga bitumba moko na lekana nango. Ba père spirituel nga ba yebi déjà oh eza boy. Mais moi ba yebsanga ezate. Jusqu'à tel point Nzambe ye moko a fongolinga misu de mes propres yeux. De mes propres yeux. Na simba mutu. Et lorsque je suis allé relater mon père spirituel a dit non, biso to zanga ka moya ko lobila. Merci Seigneur parce que yo moko moni parce que za mutu nyonso tout est soko transférer un message a oyamba ngo bien. To ebi combien ba prophétie bebi sa ba famille. Yango moi j'apprends. Au moins attend ndenge makambo nyonso sur les réseaux sociaux, belle vie façon à se comporter na ba réalité nyonso ndenge ba finga kai. Comportement o affichaka ndenge azalaka na ye. Ngai na prendra pe pa na prendra na comporte na caractère à belle vie. C'est-à-dire que no bandeko, buibu ya kenango mabe asilama. Alukaka mbongo ndenge azoluka parce que ochaba tuna confusion neti nga mama BBC ochanga na confusion parce que j'ai déjà vite compris que non c'est spirituel.
ba okyo cha bambongo na ba che papa moni pe na médecin ngokuno keke kaka ndoki wana ki a koti docteur ngona na il faut toujours koyeba kokanga munoko. Je crois na sala ki life moko ce qui life nani intervention moko boina ba ke non belle vie force na c'est le silence. C'est le silence. Ah oui hein. Ah oui. La grande famille, bon aimer beau partager. Bon aimer beau partager. Ceux qui va chroniqueur bakoya ba ocha au micro. Gardez silence wana, secret wana garder. Nzambe soki ala kiso eloko. Pesa kumisa ye. Parce que lingua la kiso akoyebi yemoko ayebi ko memo na délivrance. Mais lorsque komi ke non na komona après komona na ngana kwa kotanda ye. Mais nzambe pas sepelite. Ngana zo biki so po yopo biki sabatu yopo gagner ba âme mais yo autant ko bika po ke su ko bundiso ke ko étaler muto abana ko bundisa. Ça n'a pas de sens. Si les réseaux sociaux balinga kaka e matake kitaki lelo mama bébé ça mais mibino na ndeye mususu il faut un spirituel pour comprendre ma BBC. Alors Vandeko, je vous aime bien, tokutani prochainement, bisous, bye. Botine de la bouiboui, bye bye.